Ma Mission TV, le miroir du monde. Parce que sur le lobby nanga ezali beaucoup tani na ndolenge ya officiel et kozala penza ya ngote kasi bango bazana mbeba moko bazali ko sala bazana lisungo bango bazali ko sala bazana lokuto bango bazali obuka po okuta na tenga na bibika to soma solo na biso de ko boni bofinga ngai boy boni bino ko kamati ndeko nanga lipasa wa empêcher ya kende a voyager au kangi boni bosala boy bozo masolo na bozo na cadre ni molobi bon d'accord ton dima président Félix Azali président OK Félix c'est ce que azali tata mon conseil école kabila zalina sur la politique dans le coup. De Félix Lelo, la zone de fans de la Facebook, vous ne comprenez pas l'essence de la coalition. Nous sommes en coalition. Et papa, Boka, nous avons poussé à la coalition. Nous avons poussé à la rupture. Il y a changement. Changement. Il y a une zone dans la zone de Kabila, sur la Tika, moi, papa, qui s'est fait la politique. Tika, là, à ça, la projet de société, mais il est passé par un projet de société. Et on a le lobby. Tous ceux qui ont dirigé ces pays sont des opportunistes. Tous ceux qui ont préparé maman, c'est sous-continent. Pour ainsi éviter la politisation du portefeuille de l'État, outil important pour la gouvernance du pays. 2. En ce qui concerne le deuxième point relatif aux dispositions à prendre pour la décrispation politique et la bonne marche de la coalition, vous allez le mon côté parce que Kabila a boui le Félix en étant mandataire de l'État pour exécuter pouvoir pour exécuter programme ici comme possible mandataire n'a été yo nommé kaka ba magistrat yo nommé ba mandataire yo nommé kaka bato bazaba AI ezali tokokufa na yango te bon so tozala nano soko moni moto moyi ndakufi na yango benga ngai po na yebike ti lelo moto bato moyi mibale bazwaki yango moko azali soko sénégalais abika na ye moko azali soko na Nigeria abika na ye kamo ina nsapu mokonzi kungu batika montaka babeta masasi bazwa libembene batia libanda bandeko kasi bakufa ebele bakofi bakobeta masasi beta masasi tomona yango bamama ebele bakozwa bana makasi mpona na est ya ekolo comment démocratique mikolo miso oyo bandaki sekele aza pouvoir na banda ete azwi na bokonzi te Kabila azalaki bakoboma bandeko bana mikolo batata basi mikolo miso na beni butemo boni oya kotyanga mokuya ya motobo moko compte rendu mpe batangi wana oyoki ata eloko moko te elobemi na kati na oyo etali peuple congolais tiens so balobetaki non le peuple souffre ou il y a un problème d'évaluation ou je sais pas le corona soki vinduki eyezoya oyoki yango te batia oyoka nga nazali vraiment place esala pasi yango wana omoni mboka oyo mabe nango yango wana badocteur baprofesseur université basongolo mais na bozindo ya mambi matali bokambi ekolo bokambi bato bali mpenza basenzi papa chéri jibe mpiana abeta mpe na sali wana kende kotuna bango baretombe ya baconcert na bango ezalaka nini moko na moko ayebisa nga presse française le baraboui nga nasalaka disque nga bamisi nanga bazonga na mituka nga tosomba bamisi bazonga na babasket nga nazonga na misolo kende kotuna ndeko yetupa abeti na Bercy retombe na mozali presse ya moni mobimba onga na moni lobi les concerts détestés les concerts contestés de Aigle aki ko défier diaspora na aki ko défier ba ndeko bazo bunda pona bitumba ya mboka oyo yango baki na bi soki a défier ba combattant a betati je pense qu'à betaki sikoyo soki lelo ki beta na France a robeta lisusu wana soki Félix a sonsoli ya solo en tout cas mboka neza oyo kamonga mote esengeli kana kamakana Kabila pote nazali na likolo na inda sunganga na koma awa esali mabeta ezali reconnaissance mais asali yango na ndenge moyo po ya kuzu ya kuku ya kobatama na komema na poto te zela na sili sanano ozo seka mais za mabe makasi akekoloba o ngana keneki kosenga wera kofi ba ngana poto ba ngati kwa ile monene makasi ngana lobi na eboyi mokolo ngana kenda poto ya liboso na ndimite
Nandimi samité était à Botamaka. Pour tout le respect Té. que je pour vous. Azongi Namboka. Alobi. Baibisi dans la biso la monia robola alobi. Ah, ye akwa osenga bolimbisi. Nayo ka batlo ba loba. Kolanda o bato bazali koloba te internet bato balingaka koluka ba buzz makambo kili. Bibi na lobi na kolimbisa été. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, le miroir du monde. Allo Congo, émission ya ba Congolais, Allo Congo et Salema pona biso ba Congolais. Gai Yabino Bibi Kapinga. Toujours na plateau oyo poteto lobela ba actualité ya mboka déjà vous allez komona na etando eke po ya biso ndeko Jackie Ndala. Ndeko Ndala Jackie. Na pesi mbote. Poteto mona ni penza mikolo ebele toko kende mbana moko na makambo etali actualité, to ça na actualité ebele, actualité oblige. Ndeko Ndala na pesi ona mbote. Bato bazana posa bayo kana mongongo na yo. Mbote mama Bibi Kapinga, mbote na bandeko nyonso bazakola na biso, bisika biso bazwa izo mbango. Mbote na bayo nyonso bakitani ya Ruzi Mbangu, bakitani ya Patrice Emery Lumumba. O nyonso esika zali soki ayoki sango ya Congo, ayoki mitsoko eningani, ayoki le mosali passe. Nyonso azana iliki a été Congo senili elonga, po ezana kati ya elonga. Mbote na bino nyonso. Ndeko Ndala voyage leki malamu pour qui quand même information ça qui n'a pas été. Oui, voyage leki malamu donc les choses azali ba sango ba sakoli en Ruzi Mbangu. Est-ce que nous connaissons quand est-ce que na 5 nzela te. On a 5 nzela na ke déjà son temps na ke déjà tout est bon donc leki malamu penza mingi. Ndeko Ndala rencontre il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi na rencontre na ndeko le sénateur à vie Kabila Kabonge Isalamaki Bongo mokolo ya lobby pote bameka kotalisa ndenge nini faut batambola na FCC cash cette fois-ci to pesa bango bonne chance. Beaucoup d'années il y a Kabila na Tshisekedi ezali beaucoup d'années ndenge ba mesala kokutana utambala mbalali boso bakutana pona koyebisa de Tshisekedi ke nazo pesa bokonzi na kopesa moto mosusu te yondo kozwa bokonzi ndenge bozo sala wana kokende kutumba mbango te komitungisa no kutu te oza premier ministre te oza la président de bazo sola kaka ti ne bakutani ba sololi ezali bokutani moko ya o etali mambi ya ekolo te o etali ba institution ya ekolo te parce que soko lobi na ngai ezali bokutani na ndolenge ya officiel ekozala penza yango te kasi bango bazana mbeba moko bazali kosala bazana lisumu bango bazali kosala bazana lokuto bango bazali kobuka po okutana te ngai na Bibi Kapinga to soma solo na biso ndeko boni bofinga ngai boy boni bino ko kamati ndeko na ngai lipasa bo empêcher ya kende a voyager bo kangi boni bosala ki boy bo masolo na bo solo na cadre ni bolobi bon d'accord tondima président Félix azali président OK Félix Tshisekedi azali tata mo conseil école Kabila azali nani na kanisi ke soki Félix nga solo na bandeko ya FCC na cadre ya na cadre ya constitution ezali na bandeko ya FCC bazali ko gérer ba institution mboka tozana bandeko bazana parlement bazana sénat ezali ba institution minene o bazali ko kamba donc soki le soleil na neteni wana ozala malamu ezali te ovandika boye pa ozumo tukana o keki ngaka toke na ntsele bokuta ne bino mbale simana bobengi docteur Vital Kamerhe a osala compte rendu pe batangi wana oyoki atelo ko moko te le même la kati na o itali peuple congolais. Tiens, sur le peuple souffre ou il y a un problème d'évaluation ou je sais pas le corona nous allons suivre cette vidéo. Il y a compte rendu, il y a directeur, il y a cabinet, il y a président de la République, Monsieur Vital Kamerhe. À tout de suite. Enfin, dans le cadre de l'évaluation de l'accord, aborder la question de la nomination des mandataires à la tête des entreprises du portefeuille de l'État et convenu de privilégier les critères de compétence et d'intégrité morale à celui d'appartenance politique, pour ainsi éviter la politisation du portefeuille de l'État, outil important pour la gouvernance du pays. 2.
En ce qui concerne le deuxième point relatif aux dispositions à prendre pour la décrispation politique et la bonne marche de la coalition, pour éviter que ce genre de désagréments ne se reproduisent dans l'avenir, les deux hautes personnalités invitent les acteurs politiques des deux regroupements politiques, CACH et FCC, à œuvrer dans l'esprit d'entente et de cohésion pour contribuer à une bonne mise en œuvre de l'accord et par ricochet à la paix et la stabilité, ingrédients essentiels pour la bonne marche du pays. Par ailleurs, les deux personnalités ont décidé de mettre à un niveau élevé un cadre permanent de concertation. Pour terminer, les deux hautes personnalités ont décidé de mener des réflexions dans le cadre de la coalition pour la réforme de la loi électorale et de la CENI. Commencée à 15 h, cette importante rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance empreinte de convivialité et de respect mutuel a pris fin à 18h30. Fait à Kinshasa, Vital Kamerhe Lwakanyigi, directeur du cabinet du chef de l'État, je vous remercie. Du premier point relatif à l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord de coalition CACH-FCC, les deux hautes personnalités ont constaté qu'il y avait réellement un malaise dans le fonctionnement de la coalition, malaise dû essentiellement au malentendu, à certains agissements. Et voilà, Bolandi Bongo Ndeko Vital Kamerhe Azali, directeur, il y a cabinet, il y a chef de l'État, Sani Bongo compte rendu, Ndeko Ndala, point de vue nayo, si Kapenza Atali cité, ba désagrément au nyon sur salami nangambo ya FCC topé cash ba uti bongo kosolo la pote ezonga lisusu te batambusa mboka na kimia. Tant ozolanda prof docteur Vital Kamerhe aza otanga na benga docteur pour aza professeur et assistant na première année gradué na université na IPN. Tant ozotanga message wana yé penza kanisi makambo oya lobi nyonso ezo considérer FCC cash, bah quand FCC cash, dans ma militaire FCC cash, tout se considéré nation congolaise. Place c'est ça la passe yangwana. Moni mboka oyo mabena mo yangwana. Ba docteur, ba professeur université, ba songolo. Mais na bozindo ya mambi matali bukambi ekolo, bukambi bato. Ba li penza ba sensi. Les deux autres personnalités, wana, ils ont la constitution ni. Non. Tata mon cause écolo. Au moins dire moi-même Félix, ça doit perdre qui ça doit perdre beaucoup fierté naïe. Tant que les deux autres personnalités, ça dit naïe Kabila naïe, bâtir on zélisé comme moko. Des alarati. Il faut tout y ébarquer. Félix azali tata mon cause écolo. Kabila azali na organisation naïe privée, autobéi FCC, boye, c'est pas koutani. Pas koutani na bango Kabila ezalapwani. Bon, directeur de cabinet chef de l'État. Na statut aux hauts fonctionnaires, il y a l'État. Pardon. Au côté de Makamon, ndenge nini. Ce qui est Kabila, bakutane na Tshisekedi. Ok? Na cadre FCC cash. D'accord? Tant que vous avez un membre cash. Tant que vous avez un lobby, bakonzi. Bakonzi à FCC. Na bakonzi à cash, bakutana ki ba sololi. Tant que mito sololi angoyo. Na Simon signé. Ce qui Kamerhe wakani neto bakawana. Membre à cash. Beaucoup qui engagé par institution de la République na babiloko ils allaient privé. Yango les allaient soni. Félix Tshisekedi il faut y valeur naïe en tant que chef de l'État. Il faut y yango maman. C'est très très important. To boyi coalition na bangote, to boyi pe boyoka na bangote, mais ba sala yango na lima. Bandande ko Kamerhe bandi ko tanga communiquer wana oya banga suka wana. Place nyoki le solo atangi le solo à peuple congolais. Est-ce qu'il y a un peu de au Congo la yango? Est-ce qu'il y a ma bande au Congo la yango? Et le Congo ba haute personnalité ni balé bakutani ba soli mambia boyo bayokana nungu mwesila ba bendi matoyi na matuna bango po itesala malisusu te na yango nde siko esengeli bakamba nani elongo Kabila azana statut nini
où ils allaient institutionnel tout constitutionnel de l'eau. Autorité morale de la FCC. Ils allaient placer la constitution. C'est de la bassesse. Je pense que Balassima, il va reposer sa biso peuple congolais. Il va reposer sa valeur na biso. Tu allais basinzil na bangote. Tu allais banyamate. Na qualité nini, vraiment, la qualité nini président Félix na biso. Oui, qu'on va dans la Kabila, bon sur la réforme, il y a constitué, il y a la qualité nini. Vraiment bien pour le moment. La qualité nini président le pays. C'est pourquoi on dit, c'est grave, c'est triste. Tout ça, message nini. Pour nous être valeur président de la République, ils allaient institution Mobimba. Ils allaient sacrés, ils allaient consacrés. Attends que vous solo la yango ya solo, oui, c'est vrai. Vous solo parce que vous êtes ma partenaire, il y a un solo wana na bokonzi ya solo. Mais vous avez la caméra. Solo on a ninga bilom balé na ninga c'est vous kani après mais est-ce que pourquoi Kabila linka batanga ko kombo na ba mona kaya pona nini ako ko s'effacer. Pourquoi vous avez l'autorité morale ou à quoi que c'est facette à quoi que na batner discrètement à quoi que na président Félix discrètement dans une discrétion totale. Est-ce que ndeko Kabila nda senga ke ba na ba caméra topé ndeko Félix tu sais que dinda senga topé ça dit communication de accompagner Kabila. Ce qui va senga te baboya kaseya Balassima baboya caméra ezala baboya ta ba photo bakutana ta na ba kilote bafanya kwa ata na perte bon to sandeni boyo kende boyo na kebo boyo lo baboy di bino mo sala e sili nango mama ezala rasoni omoni Kabila na kenkati ya bato batata mikolo ba professeur université batia milongo bokala bana kelasi yo ko cha molongo te ngala cha molongo te vérifier ngala tala vérifier moni bon ngala ko kenga kati nani bibi to beta masolo na te. Je pense que nga Jackie au regretta kane wa iko kende kinga kati na regretta nini na sala privilège na lobinga na travail na Kabila na ndenge ya homme na ndenge ya suki ba institution te mais na assumaka et les journalistes na assumaka ndenge na travailler ndenge na zo kinga j'assume na yebi que c'est important pour la lutte na ngai et c'est important pour la sociologie pour comprendre et c'est important pour la maturité politique na ngai. Voilà, j'assume et j'en suis fier même. Et de compte là, quelque part, un lobby rencontre na bango bakenda rapena na kobombama. Mais les canisiers quand même il y a kovanda pour te bas solo là parce que moi ba crise wana il y a FCC cash et ça dit ko la lisata ngomoke mboka omoni ke makambo nyonso e freiner penza et ça dit ko sala ke mboka etambola te ça dit likanisi ya malamu de projet. Na lobby boy, ngala lobby boy. Kabila na Tshisekedi na boyoka na bango ete Kabila longwa. Azo bokonza pesa Tshisekedi na volonté à peuple té et sengela kité bakutana ka liboso ya ba etandoike liboso ba caméra ya mi balé soki bakutani ba beta lisolo etali peuple moi Congo bo moina ezali ko kende ndenge nini motama ya Congo esika na ye na politique na bango ezali wapi bozui bolei bolali bolamuki bokono kelasi misala ya bana Congo ezali kotambola lolenge kani ya motu ya yango wana soki Félix associé ya solo en tout cas mboka neza ko kamanga mokote esengeli kana kamakana Kabila pote nazali na likolo na inda sunganga na koma awa ezali mabeta ezali reconnaissance mais asala yango na ndenge moyo ya kuzu ya kuku ya kobatama tozala bato te tozala bato ya motuya bato ya motema bosembo komitosa nga nazali chef de l'état yo zali haute personnalité d'accord mais haute personnalité il y a FCC bon batangi ba discours awa bakutana ki basoloni est-ce que si kami yebsanga yo on journaliste on a depuis et si kami ba lobby congolais zali komona pasi biloko bizali komataka ba hôpitaux ezali te bato ba non c'est pas solo nyonga oui clos ah bakoti na kati ya discours na monté il y a contre rendu il y a direct ah donc ba solo la kama koti na kati te hein na lobby kaka kasi bilobela na haute ndeko ndala coronavirus ekoti na mboka na biso esali pasi na bandeko ebele penzo bazali kolanda biso komona te ndeko oyo bakangeli biso kaya liboso azali bongo ko denosaka ye moto azali na maladi a denosaka na ba chaîne ya télévision ke maladi wana ngai nazali na yango te mama na ya uti bongo Canada ay ko dénoncer ko lela penza na se ya makolo ya ndeko honorable Eliezer kolobate tali sanga ici possible na kutana na ministre ngambo na expliquer que mwana nanga azali na fièvre azoki ba vaccin na ye lelo ba uti bongo ko confirmer biso deuxième cas ndeko wana na yo ki te
tant que je ça abima qui peut na hôpital parce qu'il a réclamé mingi ba monite bazongisa e akende bongo ko ba soin en France de kondalo qui pas cité maladie ya pasi ekoti na mboka na biso Bibi Kapinga peuple congolais azali distrait mbotama ya Congo azali abungisa makanisi maye makenda so yuapi na yebi côté et ko sala pasi mais musana na biso azali ko sakola poto zali ba sinzili ya vuluzi mbango tozali bato to vie révélation ya koteya bonzambe na biso Bibi Kapinga malade mokolo monene bimi likama emi na mokili na molongo balobi bokono oyo eko boma mondele le poso pembe ondimate mikolo miso ya kokufa plus de 1500 banda bokono e bandi ezu bato bayindo ba obika moto moyindo mo takufira na bokono oyo miko nani landanga malamu Bibi Kapinga banda bokono e bandi na Chine bomi plus de ceux qui ba combien na Italie ko na France na Belgique na bamboka mususu bakutu bakangi bamusu bakangi na école ba restaurant ko takasute na ba match kutu bato ko takasute pe bakimi na ba match bato ko takasute mais na mboka bayindo na Afrika oto bengi berceau de l'humanité Afrika oyo yamba Yesu na Egypte babitango wana ba pharaon bazali bato bayindo Afrika oyo moto moyindo bokono oyo kozwa ete moto moyindo akokufa bolingi ezala tango bamvula ekoleka ebele 50 ans 100 ans un siècle ndeboloba bobeta lisolo on dit babeta lisolo ya Sodome na Gomorrhe o moto epelaki bato bakufaki kaka Lot na dimaina bana na ye bolingi ezala ndenge wana eza pasi bolingi ezala lokola lisolo ya tango ya Noé asali bwato bonene sikoyo bato bakoti o bazali na kata bwato nde batikana na bomoi o eza kosalema lelo ezali ndakisa ya nzambe na biso moto moyindo azali moto oyo na lolenge ya bomoto azali likolo ya moto mondele mabe na biso kaka bato moyindo tobi kososola te eteni nini na ngonga nini esengeli toloba bonzambe na biso Bibi Kapinga oza journaliste na internet oza na ngwawa beta omona lisukulu oyo roi Léopold ya Belge asala oboso ya bato bayaka koteya biso nzambe ya Yesu ya évangile tanga lisukulu wana yoka eza pe na audio pa alobi na ba missionnaire avant baye na Congo belge abi bozo kende kuna na mboka ya bato bayindo wana bo kende kote ya bango évangile ya Yesu boyebisa bango ete le royaume des cieux appartient aux pauvres pona nini aspect au royaume des cieux appartient aux pauvres nini po ete Congo ezali mboka etonda ki te tonda bozui mboka ekolo Belgique oyo eza lelo ezali euti na Congo démocratique bobosa na yango te kende teya bango nzambe oyo Yesu meme na nzambe oyo teya kotisa bango na kati yoka abakisi abi bobosa na te bozali kokende kuna boyeba ete bazali na banzambe na bango ils ont leur Dieu allez-y prêchez cet évangile faites que cet évangile kota pene kota babakanza bazala banorite bamona bayokana mais kasi boyeba ete ndenge bozosa bamapepo ndenge bozosa bamasuwa bango bazana banzambe na bango lelo banzambe na bazali wapi banzambe na bazalaka oyo tango ye okoti na mboka omoni moto ayibi soso ayibi mtaba ya moto bazobelela biso na baluba tolobi ujumi bambuja kavinga ngani ba hinga chimbuja ka hinga ujumi balo ko hinga jalo ko hinga bazobelela okina ba Kongo balobi na muntu me bankombo kuisa putu sa nkombo ina meiba na Swahili ula naiba mbuzi ya bibi akwa arudisha bukwe murudishe batambuli mboka mobimo wa ili ntaba kozongisa tipoka butu ekoki moyibi amona nite sikobi babite na zo souvenir Jacques Ntozaki Jacques ya bobe kana Jacques aye bafandi sina bakoko ndeko ndala yo muto yibi ntaba ya Kapinga unga na yibite ya soro yibite ya bosamba ya misato okay komo yibite kende kasi tango yo kei ogola la te ndaba nobela le bumuna yo be surtout sur leki akomi ko bena le bumuna yo be bakoko ngana na yibaki bole misangai na kalape oza mosa moninga te wana eza ekisite eza bonzambe na biso bibi oyo totika biso na kasai tozalaka otobaka nzolo bakishi ezalaka bibi eza bonzambe eza na ba valeur roi Léopold yebaki ke biloko ezali baye ko bala bibi bande papa bafandi mama bafandi bazui bapesi yo le kaso yango ozui mosolo ofuka no pesi baboti pona nini toza osala yango lelo mais tozo ba bonzambe na biso
tous na likambo moko oyo topesi banzambe mo Congo yango bibi na biso na lobi coronavirus wana ezali eloko oyo esengeli biso pays Congo to sosola ete tozali na bonzambe oyo tobwaki oyo totiki mosika oyo tobengani oyo tosundoli oyo topesi mo Congo esengeli biso pays Congo tozongela banzambe na totala banzambe na biso elongi tosenga bolimbisi ekobanda ndenge nini ekobanda na réconciliation esengeli to se réconcilier na banzambe na biso na bakoko na biso eza ya motuya tala Congo ezali na vocation eza na puissance ya Afrique pour la puissance ya monde Congo tala soki bafongo soki omoni so na globe omona bien te bafongo na atlas boy tala bi omona Congo eza na kati kati eza na motema ya molongo mobimba awa na Congo awa boni bibi zela mokena silisa bofandi likolo ya wolo ya palata ya manganèse ya cuivre ya coltan ya bronze ya bozana maille otomengi les eaux les forêts la faune bozana le lac le plus poissonneux d'Afrique s'il vous plaît Bolia Thompson pona nini tovandi likolo ya bonzui beto kolela kanzala il y a un problème spirituel papa mbanda nzambe akoka pambola yo aux hommes de solo à occupation moi que allez occuper oui moi que allez occuper à solo et ça n'est pas occupé sur le plan spirituel bande koto solo na ba ko to se na bolimbisi to kozo na lima yango moni démonstration oyo to beta mikoloya ba loba na Afrique na malade mo ba na monde mais ba mwindi ba yini ba ko fa na monter ningo to ba lelo mbula beta 40 jours ba to ba ko fa mais no ba tikana na ba wana ni exceptionnel que coronavirus et na boka na bisote ezali tokokufa na yango te bon soki tozala nano soki omoni moto moyindo akufi na yango benga ngai mpo nayebi ke ti lelo bato moyindo mibale bazwaki yango moko azali so sénégalais abika na ye moko azali so na Nigeria abika na ye oyo biso mpe oyo bautaki kopesa biso ya belge abiki na ye aza na ye bien eye mpo eboma biso te eye mpo efongola biso miso toyebake toza très puissant tozali fort physiquement, moralement, spirituellement, mais tu négligeable en Zambie. Tu songa bolimbis. Ndeko ndala, mais conseil ni yokopé ça quand même na bandeko tant que ça ko négliger maladie wana. Non. Na mboka na biso PDG c'est écoute. Beaucoup na zali beaucoup not. Tant le betali solo ya Sodome na Gomorrhe. L'autre azo bana mwasi na ye. Nkola biso. Tant ozo muto atala simate. Ya mo écoute. Wa tala simasala ni. Abonga le banga ya mungwa. Ndingi mo pena no. Maladie. Na no. Bokota na boîte ouais bokota mbule kobeta makati delige kobeta bato batia meto makasi bande ko ya no bakoti banyanga bakoti mbule bandi o batikala bakufa yango lelo peti tolobi bondela nzambe oya bakombo na biso zala na lima mibatela balobi soko lingi yokosola ocholo boko ozana mwa sabuni na kosola mingi maboko ozana mwa citron lilala ya ngai ocholo mwa mai komela mwa mingi kosunga yo mais boyebake ezali liter makasi. C'est un message très spirituel. Ndeko Ndala, Mokolo ya Lobi, sauf imprévu, président de la République a nommé Bongoba mandataire public par rapport à partage Wana, Tomi Lobelanini. Kozela de mon côté, parce que Kabila a boui Ndeko Félix a nommé mandataire à l'État. Pour exécuter pouvoir naïe pour exécuter programme naïe aibisi komeka kosima ba mandataire na ngaité yo nommé kaka ba magistrat yo nommé ba mandataire na sanano yo nommé kaka bato bazaba AI oki sangwana te ako nommé kaka bato bazaba AI ba AI on peut ba kabola yango na Kabila to beta masola politique na bosenzi te to masola politique na lokumu Ndeko Félix lelo bazo défendre les batailles de personnes sur le na Facebook tam sur le pe aw sur na Facebook vous ne comprenez pas l'essence de la coalition non nous sommes en coalition et bête papa boka oyo ça a poussé à coalition té et ça a poussé à rupture il y a changement il y a on a zone na zo Kabila so la ngai tika mwana ya papa qui s'écrit à la politique na tika la à ça la projet de société na ye so ba pona qui mais il est passé par un projet de société. Félix a défendu un projet de société, je me rappelle encore, et ça dans l'hôtel de Béatrice. C'est le projet de société qui toque, mais ça a un projet, ça a un mécanisme, il y a comme un mot qu'on a, Tikaye, Tika n'a pas 18 ans, papa.
Otiki beta bus moderne kaka oyo na mona tozo que maman so OK matadi mikolo. Ils ont la bus mo zo que ne matadi za couleur bleu boy. Qui toko au côté la télévision na kati na malini. To comme na matadi oh ils ont bus oteza ba angolais. Mama. Na Angola. Bus oteza na bus ya bongo te na Congo. Yo kanon yo. Donc bus mo ya transport moderne, transport urbain na Congo ezalité. Té ezasoni. On sali 18 ans papa. À ta boulevard moderne, moko, au tigre de ces athées. Bisoté. Mais là, on a pour Kabila. Kabila n'est pas salaki. Omoni, pasteur azikola to mbata na zabe. Mokolo émission zipola openza. Nzela ya matadi bibi bango. Basala on a Union européenne. Bongo ya bando. Ezate. N'abandonne nzela ezate. Noti bando ville. Nzela ezate. Pour on que ça bando no ville nzela ezate. On dirait au Belgique comme érosion. Il faut voir beaucoup. On se retrouve dans la ville dans la ville. Ils ont char de combat. Ils ont auto-blindé. Ils ont dans la ville. Beaucoup bête à la carte, beaucoup de zamba, beaucoup de gens qui ont baloué dans Nzela, beaucoup qui n'étaient. Nzela, on a moins de 300 km. Motema Mabé. Motema Mabé et Futakate. Mais mon président Félix Alobaka Zonga Kanasima après des sœurs naé pote ameka ko encadrement parce qu'il y a l'équipe Nzali Bosso a sali 18 ans d'années expérience. Olingi sikoyo oti na lo Mabé ya ndeko Tshisekedi na lo bango te. Bolimbe sangai. Kotala lo lenge Kabila akambi ekolo oyo. De côté c'est que le rôle ba ke yo za kana yemi mingi pour dans expérience kolika yo c'est que yo moko yebité ozo kamba ekonomi ya on a lobby banda mboko bana indépendance na yango kino lelo tous ceux qui ont dirigé ces pays sont des opportunistes tous ceux président monté va préparer pendant que non papa maman mboko c'est un sous-continent ça c'est un sous-continent ça c'est mboko comment la fierté Afrique et sa fierté monde et l'homme belge n'a mauvaise intention n'a intention de nuire Namboka oyo ata mukolo moko te congolais azwa tata bokonzi ekolo oyo penzaki ba préparer pour gérer mboka oyo so na kutangelo bango na bandakisa tanga okotanga tanga président liboso yo tanga président liboso na tanga ya liboso na nani président Kasavubu akomi tata mokonzi ekolo ndenge ni bibi kapinga mumule bimi na imka to yo kama solo te bimi na impa mumule bimi timba de boya ba bitumba bon bikambo nini ote bato bakufi kuna Belge, tellement que tu faire rebelle, et ça, il me somme. Pardon, vous pouvez s'en indépendance. Tu peux s'assurer là. Ça, au moins, Bar Congo est permis ça. Et puis, manifester, eux, c'est une question de Congo. Quand ça vous avez une présence associée à Congo. Ne pas jouer. Tu comme ça, belé na ça vous tient na baché. Bon, c'est quoi le premier ministre dit bon tu as monté là ba mingi na Lumumba. De baché wana. On va bien bateau ba kanate. Yo ka preuve. Osomona bataille wana osala ba botana ni dans les solo. Osomona président assistant premier ministre assistant président na. Osomona ngwapi. Preuve et préparation. Un président qui suspend le premier ministre et le premier ministre pose le même acte. Ça c'est une preuve d'immaturité, de manque. Donc ça dit que politique ya bozomba. Tanga musu ya mibale. Mobutu a Yemoko, avec une incompétent. Yemoko, alobi, en tout cas, Bopé Sabiso a 5 ans. Habite à Bopé Sanga, Bopé Sabiso, armée, Basoda. Donc, bongi sapo, politique à côté de Moboulou, Nungu, donc bongi sa 54 après, tu zongi sa mokonzi, na baï politique. Avec un incompétent, avec un gogosa de l'autre côté. Donc, Yemoko, ça dit, avec une incompétence, donnez-nous le pouvoir pour 5 ans seulement. On va soutenir l'Américain. Bopé ça 5 ans, tu as sa pouvoir dans la politique. Donc, il y a 32 ans. 32 ans, il y a un boka. Nani monsieur Golanda. Kabila Musée. Kabila Musée. Il y a écouté aux attaques au Conseil. Bitumba, oh, il y a Rwanda, oh, papa, dans le chaque jour, oh, il y a Rwanda Power. Souci, il y a tout le pays en Afrique centrale. Babandi, on va tête, comment, qui s'engage, tous ceux qui s'engagent, c'est où tu s'en donnes. Batala boy na mutu ya ezaka fidélité. Ezaka fidélité. Yo kali solo. Batala boy bizimakara bali bizimakara na yo peli tous. O mona mbundu na zolo na hote. O gene kisasa na bondima yo. Kisasa bakina matimba. Ba oza rwandais. Batala boy o Deogas Bugera tete yo poza rwandais. Bolu ka congolais. Ba ya ko kutana na papa Etienne Tshisekedi awo. Aïssa ngabingana ko bunda te ko tangisa makila congolais te.
visionnaire abinga litengeza litu pacifique na osala guerre te babi tout ça ndeni ils ont congolais mo na Tanzanie ateka makayabu boka etala ye oui asa homme d'affaires na Tanzanie yeba na makasi na Tanzanie kuna ba yeba juillet aye yo parce que yemoko alobango na discours abi mais ça me surprend la fidèle un conglomérat d'aventuriers yemoko lobiango yemoko moko za aventurier bi after les alliés conglomérat c'est-à-dire les alliés les sanga yaba dongolomiso yemoko lobi baza ba aventurier donc il n'était pas préparé au gérer mboka o tangela mususu Kabila Kabonge likama bibi likama mutalamu na tongo ayibite ko la président ba bengi yono o ba aboyaka bi pardon na kokate tabi c'est kaka yono ko gérer mboka o yimo na kokate yono ko gérer mboka o 18 ans toza apile likama tanga muso alandi Ndeko Félix Antoine Tshisekedi, le président actuel. Bondoki, pendant t'as dit que Nabisio, tout ça en 5 ans. De tout ça la bilan. Ndeko. Est-ce que vous dites Félix Tshisekedi a sambu sa partie à Tatanaï? Comme ça, journaliste, mon nez, il a commis président de la République. Azali Sunakati a parti. Non, Maman Bibi. Azali quoi appartenir à la partie mon côté Ndeko. Il y a Bissika Songo Pakala. Président de la République, vous allez leader idéologique, il y a parti X, Y, vous allez leader Nango. Ceux qui au Kambi parti Mabé, ils ont des conséquences, tout le monde a les incompétence dans l'IDPS. Le président de la président de la République, il faut le Bayango, l'IDPS est Kabouani, l'IDPS est Koufi, l'IDPS est Assouté. Ils ont une stratégie à Kabila, il y a un panza palou. On est allé à Bango Moko, basali ko senga ba organiser congrès à qui bongo organiser te. Yango nde ezali bongo bande ko penza o babimaki na nzela mokolo ya lobby pe mokolo ya lelo basali bongo ko senga likambo ya congrès ba kende na ba élection. Bibi nga soki na zone ya télévision lobo na sala ma sécurité. Ko makambo na zolo ba eko tikala ka bana na nga ba kolanda yango ba koko na ba le grand-père, il parlait, hein, il disait des choses, hein, il disait la vérité. Il dépêche, ils ont traversé crise historique. Il dépêche, c'est ça le problème, Lilo. Il dépêche, ils ont divisé. Il dépêche, ils ont méconnaissable. Il dépêche, et trahir vision. Sphinx, paix à son âme. Mouli, Moyan, Tata Etienne, Evan dans la Kimia, Batika Kotumisaka Yango. Il dépêche, c'est Kabouani Bibi. Il dépêche de pouvoir, il dépêche de l'alimenter. Mutu IDPS azoloba na TV na mona na TV o ndenge zawana kutu famille ya Tshisekedi bazoke bakomi kofanda na Katanga kona kosala ba minéré IDPS ya Tshisekedi IDPS te eza kosala passe eza kosala mawa donc esengeli mbotama nyonso ya Congo afongola miso na ye ngala zo kobeta kutu sete makasi nabi papa nganda ya solo oluba makambo ya solo moi réveil peut goûter par là yo ya occupation ko sate eza mambo ya solo toza pena na kati ya occupation lelo eza komi ko monana bande ko apareko sika pona boyoka ne zonga esengeli nini esengeli yo papa nganda na oyo nyonso yo sala oyeleko ya mubutu osenga pata bolimbisi to bandana ndenge wana to senga na bolimbisi na nyonso to sala po moni vuluza ningi alingi ozana na bomoy papa ko sala pe crise okufit boni ba kufi yo ko ça fait crise okufi mais buluza tiko za na bomoy mais le bien le bara toujours makambo ya solo orientation pour le peuple congolais de Kongwanda la commissaire até dans le bien qui dit oui netinga tant on attend mais d'abord azalaka de renseignement munene ya renseignement azalaka au placer dans le régime Mobutu de trois avant ni banda akoma ayoka kazota la tala ayiba mozoloba asa ma sécurité à Paris on va passer à la jeter ya solo kasi na un moment comme ça la loba montagne ningi depesa ko salat ba ko solo makambo tout ça pour calmer ba on se compte comme compte ba bio Jacques Azarwande OK Jacques ndala rerera ba ba solo marera na kati ndala rario no ba bio werera wala werera so Jibira donc baza ko sala musala ya réveil o ezali très important pour na congolais nyonso biso to kopala mabele comme na ngonga so to vanda to senga na bolimbisi
c'est un problème c'est ba nani azan nani pour tout ça nani pour na Congo réconciliation fait salement moto moko ta leki nzambe na biso ya bakoko na ngoya na makasi bato ando kwa momoni mikolo avant mon esila bato ba okbeya comme prophète na prophète naza ko biso makambo ko salement naza prophète te na biso bato belé o ba ko kamamboka o na ndenga moyibi na ndenga ko chola na ndenga ko nyoko la population ba ono kwa moko na moko peso moto akwe libota na nyonso parangani bato on mitu na avant to ko na décembre année oyo bato be ono kwa bongo soki ba ko iteti na décembre de kondala tozongela yo otuni motu na malamu soki ba kwa tozongela ngai so ba kwa ngala zongela yo okosala ka émission ozongelinga tosali pe ka émission yo tuni motu na ti na pe na yo noli yo te soki ba kwa te ozongela ngai soki ba kwa ngai pe na zongela yo na kati ya émission boy ndekondala to moni na affaire 100 jours président de la République Félix Antoine Tshisekedi bandeko penza ba se retrouver na makala ba arrestation et salami to moni pe interpellation ya banque monene oto yebi ro banque état de droit ezali bongo kosala mosala na yango ezali soni bibi soki yo bibi kapinga o na yebi ya ma mission TV okobenga ngai Jacques Ndala na moindo na ngai na miso na ngai minene ya kufungola boye oloba na ngai état de droit bibi bakangi bandeko lobi wana ya solo bakangi bango ebongo ndeko Mike Mukebai afundi RDC afundi pona ni cour constitutionnelle et ezali bongo ko respecter o etali bongo ba o etali bongo décision o ba utaki bongo na sepeleka podium noko na sepeleka podium noko état de droit ezali te bibi toza na mboka ya soni sur le plan ya droit toza na mboka ya soni ezosala soni ezosala nankele ezosala yana kola bisanza Mike Mukebai aza na prison pour asali nini bibi état de droit nini bakangi bango bayi basa ba théâtre na bango bakotika bango kala mingi te bibi Mike Mukebai koso aza na prison pour na nini Mike Mukebai est député élu investi pour la commune ya Lingwala ezaka na député bo moko bosani l'assemblée provinciale bo suspendre à ko siéger pour na nini pour Mike Mukebai moni masolo momboye aye na ona mandat ya député à lobby yango ote akoko mona etanda mokete esenga loba yango na assemblée nationale na lenge kandeki peut-être bavotaki onote ça va bakangi o babi soki détention préventive maman Mike Mukebai okima Mike Mukebai azeli Mike Mukebai komana afinga nani ayiba misolo nani donc atakutu na ninga ta kanda na bino ninga kanza na ninga méchanceté na bino boko tata résidence surveillée beaucoup na prison kaka bino mongo lisusu boyibi abima komasoli comme il kam juge compétent na ye abi babimisa ye bino boya bima autour ba état de droit au soit batata na ya pasteur na kanda wana non il faut ya mai bosi so ya bika comment les pasteurs na tata ba peta combat lité ya kanda lité ya kanda ya nde zali kolobela aussi c'est mission arobetanga en tout cas ozipola makambo nga nazali koloba likambo nini ekoki kobetisanga ndeko ndala tomoni bongo ndeko Jamal akoti prison tomoni bongo ndeko David Blatner akoti prison tomoni bongo directeur ya office de route akoti bongo prison interpellation ya banque ya monene ya mboka na biso prison esalema mpona bato oyo babuki mibeko bazwi yo basambisi yo balobi Jacques Ndala yo buki mibeko lolengo obuki mibeko mama mibeko likunzi ya ekolo na biso lobi ete yo ali na sanza mibale misato ngula moko mitano na kati ya boloko nde bamio na boloko bakoya kozwaka yo te osala émission ya bakoti yo bango na boloko eza état de bato basambi wapi bon basale boto bata OPJ eza juge OPJ ezali auxiliaire ya justice mama OPJ na boloko te soki Blatner soki Kambuni soki Jamal soki Kimpangino soki nani wana bakangi pona ni basambisi na mpe parce que nous sommes une semaine en prison mais c'est Jamal a dénoncé qui même makambo sur la télévision si quoi yo le état de deux a do état de deux ali ba bibi yo na émission lo baki bien te bakangi ba tona état de droit
Après, comment on va konzi? Comment on va tomber? Oh là là. Parce que le bel déjà de Mike Mukeba risque nini ezali pour la RDC de Mike Mukeba qui ibongo ko funda RDC na ngambo ya commission des droits de l'homme à Genève. Maman Bibi, RDC ezali état spécialisé dans la violation des droits de l'homme reconnu dans le régime ya Kabila. Les autres s'appellent dans le régime ya Kabila. Donc il faut changer ça l'ité. Bah comment on va monter? C'est normal. Ndeko Moïse Katumbi natanga ye malheureusement na sa chaîne pour tuninga motuna na été baboyi na yazo na ekolo Moïse Katumbi akomela batu nyoso wana azonga batu bakomela Congo keno aza Congo la zonga botika ya zonga azonga eni koloba kendeko Mike Mukeba pa ko gagner na Congo te ndeko Mike esika zali wana nde esika elonga na ezali la position dans la prison wana deux victoires na ye ndeko tombola ye ndeko koma kombo na kati ya lisolo to kobetela bakoka na bakolo kokolo na biso Mike Mukeba écrit son nom dans l'histoire de ce pays. Ne blaguez pas, sa prison c'est une prison d'honneur. On ne va pas en prison quand on n'a pas commis une infraction. Ça n'existe nulle part. Mike Mukeba c'est un roi, c'est un grand esprit qui souffre, qui croupit dans la prison pour l'injustice de ce régime. Il faut dire les choses telles qu'elles sont et clairement. Et ça, la bateau, ça la prison, ça la gloire. Ça la nkembo. Ça le logo moté maï. Abominani, azumosia motote, abi misolo la binote. Abeti mino mabakute. Moté mal kundu kanta, moté mamabe. O bozo et pas Satan na mon bomi, moté na kati prison. Ça la place ya le coup mo esengela zalawana. Mokolo banko ko mokolo bakabi na robima nayi motonda ko bimisa yete e babanda ki pe ba procédure malamu na ndeko lenga encore ipote ba kene ba solo la mokie na ndeko Godin Poi batalisa penza ba olenga nkoi na pasteur de Godin Poi baza banani ndeko Godin Poi azali président ya assemblée provinciale ndeko olenga nkoi azali bongo moko penza ya ba président ya sensa na kanisa ko balanga ndeko Godin Poi azali zuzi o asemisa ke mai Mukebai ndeko wa mususu nani o ya nani ya foni soni nani olenga nkoi ndeko sensa ndeko olenga nkoi ngaso balanga ndeko olenga nkoi yende zuzi o asemisa ki ndeko Mike Mukebai ndeko Godin Poi ina azali procureur baza eloko te na lolenge ya botosi mbeko kotina na prison. Mais si ka ba bazali ko sala ba accusation pour ndeko Godin Poi ba bi ke indépendance azali ko vendre la dossier yo kolobani. Oloba sali nini? Azali ko vendre la dossier. Ko vendre la dossier de lobani. C'est-à-dire ko bloquer penza pour ndeko Mike aumela. Oh zolo bana amo sala nzambe. Donc hier comme la dimension motema mabe ya kotina moninga na prison na motema mabe na ye. Pa na liboso mo kotemba mpate ya nzambe. Moni bonzambe na bino. Omoni bisika bonzambe meleza botsoni. Mosali na nzambe na dimanche alléluia amen boyebi nkola sala bwe mais ovandeli dossier ya moninga asali loko te avant na prison mwasi na bana bayeba komona pasi bwale libanda omoni bonzambe na bino bobana poisa nganja lobi yango te yondo lobi yango ezali makambo ezali koloba ma pe na ezali moto ya liboso waza na matoyi ayoki pe asimbi mosali ya nzambe nde avandeli dossier ya moto asali lokote zali bosoni sangwa mawa pene efrapa kimboko na biso na mona ki o réagir pete ata na Twitter pona koloba te ba condoléances na bandeko nyonso bazali kolela tant mosusu na famille biologique ya ndeko Kayimbi le général boka oyo ba généraux bakufi ebele bandi na ndeko Butamabe ndeko Bauma ndoi na ngai Mamadou Ndala bakufi pele nazongi awa boye tobungisa nkumu monene ya biso kuna na Kasai kamu inansapu mokonzi nkumu batika motaka babeta masasi bazwa libembele batia libanda bani kwa kasi la kufa ebele ba ko filma ko beta masasi to mona yango ba mama ebele ba ko zoma makasi kuna na mona est na ekolo Congo démocratique
mikolo miso oyo banda Tshisekedi aza pouvoir na banda ete azwi nano bokonzi te Kabila azalaki bakoboma bandeko bana mikolo batata basi mikolo miso na beni butembo boni oya kotianga mokuya ya moto bomoko mitama solo miso ba condoléances pe okopesa te condoléances na ndeko Lukungu Sampo aotika biso opanzi sango monene na mwana moke akosala ba émission na télévision libota na ye molimo ne bima na Kenya Lukungu Sampo na botosi nyonso seni mokolo ya lobi to pe mokolo ya lobi kuna photo zo mokambi na yango na ba rumeur déjà tozali bongo koyoka kombo ya ndeko Bochab ba rumeur mosusu tozali bongo koyoka kombo ya ndeko Mukuna entre les deux yo ko préférer nani penza soki ezali bongo bosolo mboka ya théâtre mboka ya maseki mboka ya kochola population bibi na ebisio ngonga ya kochola population esili bibi na ebisi bana Kongo oyo kana malamba tozongola Nzambe soki tozongoli Nzambe tokobanda kolakela bato mabe ba mama bolamu na tongo bozi maputa bobeti yango bolobi mboka oyo soki aza ya bakoko na biso te soki mitole bakoko na biso te na sema pele oyo te moto akotia wana likamba ezwa ekozwa ye bibi tokotia Nzambe ya basali mabe Nzambe asala kaka Nzambe atala kana bango tozali bato moko ba tokomi ba bolole ba goyi moko na Nzambe bazala na vengeance ezali vengeance c'était ndeko Moïse mbiye basala mabe alobi kaka Nzambe alimbisa bango ndeko Moïse mbiye nkolo Nzambe abakoko apambola ye na ebisio bibi tout ça la bilan bibi ça fait 60 ans tout semble la Nzambe ya bapaya toza wapile lobi tout ça la bilan to télémanane to tali nyamate to ba ngulu te arrêtons-nous un peu faisons le bilan ça fait 60 ans que nous sommes dans les dieux des autres même cette Bible là elle-même elle dit le Dieu c'est le Dieu d'Israël il est le Dieu d'Israël bazotuna oyo mto asambela Nzambe bakoko na ngai yo Nzambe bakoko na ngai tanga bakoko na yo Abraham Noé mama Abraham Noé koko na yo ebongo badima ebongo timba kimbanpuku ebongo isekoya zonga na kati na yo congolais zonga Bible appelle ça ndakisa moko tata mokonzi ekolo moi azwi mokonzi si bobi bon ça va tout ça l'expérience on a lancé débat tout ça mais tout ça présent juif a une Bible bazo peut-être seulement non tout le monde a la Bible expérience tout ça là après 10 ans tout ça là demande nan tata mokonzi ekolo ayi azwi mokonzi bobi à partir à lelo tozongeli bokoko na biso OK mokonzi ekolo azwi bozwi le kaso bochewana basangambela bochewana bozwi mabele ya Congo boche boyebisie ndeko ozwi bokonzi bato baponi yo voilà zo le kaso yango basangambila bozingela basangambila bolatisi yango bozwi mabele ya Congo bopesi kamba ekolo oyo soki okambi yango na maseki soki okambi ekolo oyo na nzela ya nzala soki okambi yango na nzela kotangisa makila ya bala ekolo oyo yebaki bakoko bakolata yo bakoko bakango na kingu bibi na yebisi yo mboka oyo okende eza bonganga te eza bokoko bibi tanga yango bien to komi ko taba ADG par exemple to bi le lo ba installer déjà au FIDA OK et ko ça malobi boyina masangambila makasu bozi ma bande so ma bele au FIDA so bozi ata mo solomo au FIDA pesio papa oyondo kamba au FIDA ikasu yango makasi kamba au FIDA bozi masangambila bomeli bozi ngena masangambila on est comme bondo kinde konda bibi kapinga boza distrait boza peuple moko ya distrait bibi toza peuple oyo tozali voué ya kokufa ya kolala nzala po toyebi Nzambe na biso te bibi soki bosali yango na ADG moko ndenge wana bozingi ye bopesi makoso bopesi misolo ya ofida bopesi kamba ya ofida oyo soki yo ndeko moko ya ofida leli nzala to misolo ya ofida oyo ezali misolo ya bana Congo yo le yango bakoko bakolanda yo bibi bato
to samboka oyo kozonga na nzela bibi toza na bonzambe te topesi bonzambe na biso mo Congo eza bonganga te bonzambe yango wana moto akobanga ko na kolenga boyebisi mutu yo banda lelo ozali gouverneur province oyo province ba kamera na moto songolo botangele ba koko na yo kaka koko na yo oyo koko ya bota tata na yo yenda ko mimela yo akosolola na yo kamba province bibi tokozonga na lima na emission moto kozonga boy tozosala bonzambe ya distraction ya naïveté et na zolo bango lelo na esengo nyonso moto akota na mozindo mona oloba oyo akososola bi Nabi, tu sais, 60 ans. Tu sais, 60 ans. Les 30 jours, tu as 60 ans. Tu es maintenant à tombe. Tu sais, expérience, kaka. Mouké, kaka. Bibi, je te dis, au moins, Bibi, tu as un mouké, tu as un bozuna, diamant. Bibi, tu as un école or. Tu as un diamant, un pétrole. Tu as un billet rognon sur le Congo. Mais tu as le Lanzala, Bibi. Bibi, tu as le Lanzala, Bibi. Tu as le lac le plus riche d'Afrique. Mais tu as le Thompson, Bibi. Qu'est-ce qui se passe? Mboko so zili sango bois ke boti yango moko bibi mais tozo kwa importer ces moules bibi tozo ta na usine moko te ko sala simule na mboka oyo bibi pona nini bozo comprendre te que tozo toke musika na banzambe ya bakoko na biso pona bozo comprendre que pesi bakoko mo Congo bibi pona bozo comprendre te qu'est-ce qui tolo na monoko nini bo so na makambo oyo banzambe na ngai toza musika na banzambe tozonga pona ni bibi so ba ko bala yo to sala na kasu to sala na Congo to sala na Taba to sala soso pona ni na libala bo sala yango ya pona mo ganga te e pa na biso to na chibao chibinji soki mwasi na bali oke libala na bali mususu mabe bolanda yo ezali bokoko ezali bokoko ezali bonzambe ya bokoko nzambe ali bosoto te bali bosenzi ndekonda la totala neti yo ndongo ozali boye mokolo ya lobi kombo na we etangami na ba mandataire public ko gérer bongo DGM topé tocha ANAPI topé OCC ndekonda lo lingaka Congo est-ce que ozali na temps penza ozela te tozinga yo na masanga mbila topé mbongo oya OCC topé ANAPI pote yo pendo gérer na lima bibi moto uta bokeli ya moto azali moto nyama soko babeto lisolo ya kimpavite po epeto to moindo bawe biso ke kimpavite ba to trahir yeza ka bandeko no so lisolo ya kimbangu ko ba trahir kimbangu ezaka ba nzinga na ye po mondela mona puissance amona bena ya jete abi to zo ndeni ndaki ko approcher bandeko yango nyonso ya ba malisi ya ba kanda ba koko toza na culture ya ko se trahir biso peuple muntu moto mwindo muntu toza na tina tata na libota ndenge zalaka ngana za ya yozaleki dakisa tozuli kama na famille toza 5 to 6 papa na mso akufi to fala to fandi ngana za papa ya liboso naza na ba 60 yo za na ba 60 quelque peu 50 ti toza na lege mso mo suka za ba sunga kenda poto aza na 30 à 32 ans kuna salaka aza avocat tango papa kufiye pa yeti to vandi sikolo matanga to solo ngai no to vandi na kisasa to tsheka pa na mori ezanda kisa to zela ka to za matum oh no to za bango so baya bana to vandi ngana to sa une semaine deuxième semaine to zo za solution te tango to vandi na famille to mo solo la siko bolobini ngai ali so en tout cas papa kufiye ninga za wana bon to solo la ka to lobini leki wana ya mukia aux États-Unis no bité na papa kufiye en tout cas ngana osoma cercueil et puis na kosala matanga libulu eza combien babio libulu kuna na nécropole 2008 eza 2008 na kosomba yango OK sikoyo na kosomba en tout cas je vais tout faire ça va ici tant on lekana kazo tena tuke biso ba tokutani yango ngolo lakisani ina va dans la poto papa to vanda kana yo to solution te muninga ya kokonda papa na ye lakisani ndenge nini wala ndi biso ba komole tala liso musu to sala bibi na mboka nini na mabele ya bakoko na biso oyo moto akufi boke de koteka eteni ya mabele ya soki 1 mètre soki 2 mètres sur quoi 2000 3000 dollars na ndenge nini mabele ya bakoko et comme il boteka yango pona kokunda moyi nyonso eza mababe ezali bapasi ya honneur bibi eza mababe bibi mabele batekaka yango te uta bokoko na biso mabele balakela yango bibi ezali likama mabele nsangwema mwalu bwa kalaba ça ne se discute pas
il faut tous la culture na biso muto akufi mabele za ko kolema ko tsaina mabele azali pe congolais akofuta te mutai mabele apema na kimi à l'époque na cimetière ya Kintuka pe tozali na lobi boye bibi tozongela bokoko totika bozoba bonyama tozokende wapi. J'insiste bibi, nous avons perdu nos valeurs. Ceux qui ont le cœur et l'esprit de nos ancêtres vont comprendre ce que je dis. Je ne suis pas venu défier le christianisme. Je ne défie pas le Christ, qui est un Dieu pour un peuple. C'est bien dit. Christ est un Dieu pour un peuple en qui j'ai beaucoup de respect et de considération. Mais le roi Léopold II a dit aux évangélistes qui sont venus pour évangéliser le Congo à l'époque, allez-y, prêchez-le le Dieu, celui-ci. Dites-leur que le royaume de Dieu appartient aux pauvres. Sachant que le Congo est une richesse, il faut que ce peuple se consacre à la pauvreté, que ce peuple reste pauvre pour que nous puissions exploiter ces richesses. Mais sachez que ces gens-là, où vous allez, ils ont leur Dieu. Où est parti ce Dieu-là? Nzambe ampungu, mvuluzi, Mungu mwema, banzambe wana, nzakomba, bakenda wapi, bibi. Revenons à ça, revenons à ça, revenons à ça. C'est très, très important pour nous en tant que peuple, en tant que civilisation. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Basalinga Sinto tikali na 2 minutes. Ndekonda la tango mosusu bandeko mosusu soki balobi Bibi Kapinga bosali émission kitoko me pona nini otuni ndekonda la te. Tango amonaki ndeko Fally Ipupa abeti musique na ye te pe esili. Ah kangamaki na ndako te. Est-ce que yango de sali te ndekonda la a voyager a 8 mois sonité. Yomoko yoka kinegeni tango mo ndekonda ndeko Fally Ipupa beti musique na ye tepe asilisi afungoli musique na poto. Bibi Kapinga nazo répondre comme journaliste chroniqueur en musique. Oui. Bibi Kapinga muto atoni sa bercer le kola wera san na ba congolaisalité. Muto beta musique le kola Koffi Olomide na salwa na salite. Papa we mafula ngenge musée paix à son âme. Abeta na salwana. Papa chéri Jibempiana abeta pe na salwana. Kene ko tuna bango ba retomber ba concert na bango ezalaka nini. Moko na moko ya bisalobi nga presse française le baraboui. Nga na salaka disque, nga ba misela ba zonga na mituka, nga to somba ba misela zonga na ba basket, nga na zonga na misolo. Kene ko tuna ndeko Ipupa abeti na Percy retomber na ezali nini. Presse ya monde mobimba onga na moni lobi. Les concerts détestés. Les concerts contestés de Fally. Vous allez artistes, vous avez besoin de promotion. Oh, mais pourquoi son concert était contesté? Diaspora, pour nani, pour na mboka na bango, kufa bona ya solo. Ah, mais c'est un pour nani. Dans la boîte il fallait abeta tan. Ba ka nga malabia mabinga lo wana émission na. Dans la pesa qui fallait toli, na pesa li kanisi. Beaucoup résistant. Dans ce moment-là, on tu vois bien. Bah, comme on a contre film, on a sur la bien. La PC Fally système. Pour bah combattre dans le lobby, dans cette émission là, Kazadi. Combattant. Bah, c'est un combattant, t'es, ça traître, t'es, ça combattant. Kazadi, ça combattant. Bah, on a les canisiers, qu'on met dans la poteau. Boyeto boyete. Bah, tout nier. Point ni. À lobby, tu vois, il va mettre dans la poteau, bah, il met les Kabila. Yami balé, tu vois, il met dans la poteau pour Kabila Longwa. Pour Kabila Longwa. Tu vois, ok, ça va. Tu vas tout nier. On est sur le lobby, ni n'est changé. Ok, ça va. N'a pas besoin de sur le lobby. Fally a un profil, il y a bien. Un, Fally avec la Kabila. De deux, Fally a une ambulance, na yé, na hôpital à Goma, na Est. De trois, Fally avec la belle côté, on visait ma femme. Donc, Fally a un profil, il y a bien. Il y a artiste au lelo, ceux qui a coûté la main de combattant, à solo les lapins. Ah oui, vous allez parmi vous allez artistes oyo à Kobeta la kimia, à zongisi musique na poto comme ça, mais ça se fait Kobeta. À combi comme on a une année en gloire. Histoire éthique aliété, le cola mon zapeni, le cola ba Franco, musicien moko tant ba boire musique na poto oyo après ça kanzela musique zonga Fally Ipupa. Il y a tali en motin, il y a celui qui hustle king. À qui défier le aigle à qui défier diaspora
aka défilé ndeko no bazo bunda pona bitumba ya mboka oyo yango baki na bi soki a défié ba combattant a betati. Je pense qu'à betati sikoyo soki lola ki beta na France a beta lisusu azobeta na Londres le 29 a beta na Londres te ba conseil les a reporté te conseil les a annulé a ko betati total soka o beta donc là d'abord un robi na ko yison na ko sonia nini fali a beta na lola a beta na cimetière a beta ni colonne ziba a beta na toilette et talinga ndala Jackie Nali. Mais balobi azali parmi ba musiciens o ba penza ba soutenir yo nande konati le collé o pa zwaki bongo o yaye kuna pena bande ko ba combattant a soutenir bi ngai Jackie na soutenir lombo te lutumba kutu na bana ndenge ni atako papa makofi na soutenir bango te mais fallait nga pe na soutenir na musala fallait asali musique oyo soka komi kotanga bato ba chai mo loboko na bandela na ali na kati bongo te siko soki a soutenir nga pe na soutenir lisumuni likamani ni wana esali eza génocide balobi moto a soutenir yo to pa pesa yo loboko yo po pesa yo loboko il faut toujours soutenir ye tango azali ko passer pesa ba moment na lobi awa ki na soutenir ye na pesier message on ba comprendre ki yango mais tali bango mutu azana ba furumi na mutu kaza je si kaza li penza ko tali sa ba ko lobaki ma na suka so émission za tsango asengi o retirer pa parole na yo je n'explique madame soki na lobaki na retirer bombe est-ce que na mbeki na bacha bombe bon est-ce que ya bombe wana Jackie azana nani alors bacha bombe kuna na poto omoni congolais on soit la kamikaze bele to libérer beaucoup kala on a culture on peut se sacrifier on est monté au bombe na pas ya nani wana na komi na Facebook na bi fali noko ko défier les combattants solo na bango na PC balle asola la bana pour nazoyoka ba ko mona to sala ko beta te to tumba bintu o meka ki pe ko komela ye na téléphone na zana numéro na été il pas zana numéro na ngati to saka baninga te musala ka yanga journaliste c'est même de 5 sera biso après on est tiki na ngabo on tombe ça la vie na suka na lobby asenga asorola bande kwa beta mais on joue tout à l'heure na pesier ouverture en fait je ne sais pas si on a quoi dans nos têtes nous les Congolais ba tu ba comme remebele na ba député kutu fallait bonne chance à Bercy balingi était ça ba ko balinga balingi na mabanga fallait boka na boza ko ya na okata libanga na ngai ngana za na vie wana te moi je ne suis ngana za na vie ya koloko lokumu kala makati non ya ndenge na ngate donc na pesa il fallait nzela na saisir la montée et allié omoni total na histoire ya monde ba roi ba empereur ya minene tant matia comme na sommet tant bandi qui le bite ba benyengo apogée na déclin fallait faire très attention on ne peut pas se battre contre sa diaspora tous ceux qui se sont battus contre la diaspora le monde même tant il y a Hitler wana ba échoua parce que diaspora c'est la représentation ya mboka mabele na bino o eza ko bunda pona ekolo na yo le monde c'est la traître. Le monde à la traître, c'est que vous êtes traître. Donc, Mambozo Sala, ma question mon na Rwanda na banani nini pour combattre le combat baninga na yo. Et ça normalité au suka mabe. To komi na suka pona le leon de kondala to pesi o merci. Les potes au répondant qui penza na invitation na biso ya ma mission TV to lela ki mingi ozalaki na mboka te lelo ozongi au pesi biso interview to pesi o lisusu merci au peuple congolais a bénéficié de quelque chose. Dans la pesi merci, mon colonio so na bosenga na oya. Merci. Congolais, mon ami so. Ça la bilan, il y a 60 ans, toza wapi. Mboka oyo ba Sud-Afrique na koya awa koza soin. Mboka obeli azalaka atonga yango na mboka na tonga mboka na mboka oyo. Pona nini to kovanda likolo ya oyo pala ta biloko nyonso metongo le lanzala. Pona nini to mituna. Toza tote mo moke to tika na to mama grâce solo mambo za solo tout ça na ndenge nini to senga bolimbisi na bakoko. C'est le moment to senga pardon. Tout ça, pardon, tout se réconcilier. Botané to kamwana. Oh non, le pays est infiltré, le pays est occupé. Mais tout ça jouer, tout ça la jeu, il y a occupant. Donc occupant on les a to kabwana. Na kati to kaboni déjà. Félix comme akekuna ba benga obenga bandingo ba taliban, bino benga osbalani ba taliban banani. Ba taliban ba benga ba tumsu banani. Ba kombantaba. Ba kombantaba, obenga bandingo kombantaba, obengi bokomi na poto fali akaboli bino. Fali pour pas kaboli bino. Bon, combattant a fallu, n'a pas combattant s'il vous plaît, tout fanda, tout s'enga pas pardon, tout se réconcilier. Dans ça coïncité réconciliation faisait la makasi après tout à la tout comme la boka ndengeni. Toi la boka mosusuté. Ah toi en France.
à tous en Belgique, à tous en États-Unis, yebake motolo ya koko na yo. Ou ya bota tata na yo, tata ya suba yo. Hey, eza na mboka. Nzamba ba koko abate na bino. Congo ezali mboka eza na vocation ya puissance. Eza na vocation kamba ko monde mobimba. Et ko uta na mboka oyo. Na lo bomonité. Ba minéraux na de botamité et ko botama. Oyo ko zala paradis. Kolo ya likolo. Wa uti na sia mabele. Wa ko kama mipepe bazamba nyonso. Nzamba ba koko na biso abate na bino. Na leki na nzambe ya bakoko pona senga pardon pona ndeko moko ya journaliste opesa ki penza ba propos lobaki soki okutani na yo kobeta ye nga na sengeli pardon ndeko Ken Piana wana azali alileki omoni esengeli na moto alingi moto azipola ye mwa mbata abola ye ngai tata botanga bolanga mama pa bolanga ye omoni to ali na balolenge ya bato misato ezali moto oyo abotami bapesi ye bwanya na libota otobengi éducation muso baloba na ye tu es mal éduqué oui azwa éducation mais ya mabe eta na mito ezali oyo azwa même pas éducation bazali yo ke ndoloba na te na etando ekolobi Jacques Ndala azosalela ngai zuwa po aya na poto te akenda kosenga wera amema ye wera lobi te oza munene mingi na komema na poto te zela na silisa nano ozoseka mais eza mabe makasi ake koloba o ngana keneki kosenga wera kofi ba ngana poto ba ngati ba monene makasi ngana lobi na eboyi mokolo ngana kenda poto ya liboso na ndimi samite ete abotamaka ngana lobi sa moto na lina pour tout le respect que je pour vous azongi na mboka alobi ba ebisi dans la biso ba moni robola alobi ye akoya kosenga abolimbisi na yo kama to ba loba kolanda o bato bazali koloba te internet bato balingaka koluka ba buzz makambo kili bibi na lobi na kolimbisa ete asenga bolimbisa na nzambe ya bakoko balimbisa ye naza na likambo na ete na lobi na ngiso na likambo na ete na sokoli maboko mabe libabe tufi nyonso ya mabe milinga moindo liwa likama ekomela ye bakoko basokipe na ye. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Outi bongo ko landa penza émission tozala ki Ndeko Ndala Jackie à répondre na mituna nyonso penza etala ki pe actualité a PCP connaissance na ye akaboli yango na bino bandeko nyonso bolanda biso à travers na mission TV a disposa ki ton na ye pote a pesa penza oya ye moke a bwania pote soki na lobi mingi ba professeur tongo su ya mboka pe ba kotomboka ba docteur peut tant mosu ya mboka ba kotomboka ba koloba tango mosu biblia zali kokumisa Jackie koleka biso ngana lobi kaka o Ndeko Ndala a partager na kati émission ya lelo ezaki bwana na ye akaboli na bandeko nyonso bolingaka penza ma mission TV à travers Allo Congo bolanda biso botika ba commentaire na bino botika penza ba commentaire na bino boyi commentaire ya corona to boyi commentaire ya motema mabe soki Ndeko Ndala makambo nyonso ya lobi penza otia yango na motema pesa merci pesa nga numéro na bato bazana numéro na yo hein bazana bosenga ko ndima makambo nyonso na lobi te numéro repesa zena la silisa pona eteni nyonso ekeke ezana bato yo baloba makambo amusu baseki bake tangu ya Ndeko Noé to lobi ezalaka ndenge moko tangu pe ya Lot ezalaka ndenge moko tangu pe euti koleka mingi ya tangu ya Ndeko Galilée baloba ke non moi mokinde ko baluka na moi c'est la terre autour du soleil babo bakata mutu après ben azala raison voilà biso zali bato to botene ekeke oya ko so asko la kisabato na simane ba ko sosola na leko ba ko sosola ba ko finga biso tala ko na muindo mais mikolo ko de kasima bato ko vanda ba ko sosola to me konsali kamundala no baka wana 089 11 Nakangango 011 Esili 049 11 011 049 11 Monique na kompenza ko kanga numéro na moto dynamique ko sunga bandeko balanda biso bazo rappel numéro ba partager ensemble na Ndeko Jackie na baneli sous pour na bato ba comité plus 243 49 donc 999 4 fois 11 011 to kutani mbala sima pour na actualité mosusu merci na Ndeko Derrick pe Ndeko Voldi bye bye. Ma mission TV, le miroir du monde.
Ma Mission TV, le miroir du monde.